Même Pelawana, ba grand frère, ba grand frère. Et baza très bien aillé. JB, Hassan, ba négligent qui mon choix. Ba administrateur ya tangi wana, ba administrateur baza na premier Alain Pelata Mukiti. Et choqué pour ngasko na bangeli, yena ba grand frère na wana, il faut ba limbisa yamba la mo. 20 ans to kuta na 2 fois. 2 ou 3 fois na kuta na na silo temps de travailler ba nzembo. Na tuni ngabi ah kulutu. Maintenant tu aller ne abina manda Pelafa yemba. Pelafa yemba manda faut se penser bato. Donc, tant que nous avons connaissé les Mali, parce que nous avons une dynastie, nous avons une couleur. L'Icanissia est bien. Comment on a soigné et on peut s'astructurer, même bénédiction à 4 plans, à ta banque, le roi Balinga Maginganga, à ta banque passée, on peut s'en présenter. Banque Balinga Maginganga, Bemingi. Pas à la prudence. Ngamba dynastie n'a pas d'ambangoté parce que Ngai, chanteur n'a pas souffert, n'a l'ingomba n'a pas menacé, n'a tant et belé, tant on a eu le Bamagamba Fali. On a sauté le Bible et tout, même son Ngambo. Fali a un génie. Aza génie. Because ate so bedele moninga bravo bilo bo misi maseke na bondoki. Non. So zo temps oyo kapé signal wano yeto ye ya seleo. En tout cas nzamba za témoin na yoki yangote. Ya zande na kanda ya ba grand na yeminga na mboka wa amona biso pamba trop. Abzi ba nenga ya koyeba ke nani abota maki avant. Nani asala nini. Yo zaki tala yimba ki Ibrahim ngo. Yo zaki tala yimba ki Kala ibwingi yo zaki wapi. Pa ba wuti bazaki na basi na bana te. Yo ba kumuna basi na bana. Hier, il y a bien des marches. Lélo n'a pas sabango, bah bien un prophète. Que Wenge Sungi héritier mais Bobenge dernier fils. Na yo ga mawatan na yo ga pasteur Denis Lessi ou prophète Denis Lessi. Oh, il y a le bio à le bipé boy. Ako kota ka biloko ndenge wana te. Tant yazo kota biloko boy o ya yebite za masumu. Ngai na moni président Jimé Pena na TikTok na pendant 1 mois azolo bela pour encourager conseil héritier. Na moni ve wo da kudu mukolo nyonso ve na ngantona za kana héritier taba osala ba balance za na héritier so héritier na courage na le ba vena donc ndeko kisinjo nzambe yezu masiya limbisa peut-être azaki ba information te ngala za ko finde ve na ve héritier yende serne akomane chacho atika wenge bolongola héritier na mama misisa na ye wenge bo kotina ba orchestre muso pe na clan mususu bo mo teke wana pe bo comme musu ba ko benga no normal te bo tika ba wala polémique mo ba kamza no ko bata ya maboma. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, Lokola Ntaba ya Kitoko Pelengi, Soso ya Kotumba, Ngulu ya Kotumba, Poaso ya Kotumba, Esengali Koyebake, chez Djongade, Bafongolaka Kobanda Mokolo ya mardi, ti dimanche, Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka semoko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo. Yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit love is so beautiful. I'm crazy for you. You know I love you. You are my heart. Tout ce que tu veux, n'a coupé so yango. Dis-moi non se l'engeka, elle a fait so yango. La passion est mise en cadeau. Dis-moi non se l'engeka, baby, la fait so yango. Coupé so yango Celeste ngoma Mwana solengeka Ela peso yango Eri nkuli Apesha oke Imbizwanga kadao Mwana solengeka Bebe la peso yango Michel Moukoui Maître Jean-Luc Moussamba le suprême Don Didier Micelle Dédé
BM. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez déjà ébélé dans Afrique Info Télévision pour nous s'abonner et commenter. J'aime Nabino, merci vraiment à la considération. Et année Asika, Makambo Asika, comme on dit. Et Nabi 2022, ébélé tous les bango, les autres tous les bango te benzamba batelinga na yo. Tous les cas bango ne lorote mais considération ana on zaba pesi c'est celle que tous ala niveau mon il faut tous ala ramte mamalamu. Beaucoup continuer à s'abonner ébélé comme je viens de le dire, c'est votre frère Dieu merci Mbadinga. L'émission de 100% Star, où ils ont l'émission où ils ont en dehors de la caméra, qu'on mettre en haut devant la caméra pour vous la servir. Où ils ont des difficultés, ils ont des informations en temps réel, des opportunités où ils ont visionné l'Afrique Info Sabiso. Lui c'est Frank Stemai et à notre cordon Château Kolo, à merveillement pour les soldats et à Montréal, Gino Massam pour nous monde tous à la rana pour nous Sabino. Actualité le 3 janvier 2023. Et ça, émission il y a les bossos, tout ce tous anaye, tout solo là, tout betapé projet d'avenir, il y a musique congolaise, voilà nani Koumouma na chante. Na yende tout solo marambe belé, tout betapé parcours naye et 2022 lesquels nini question d'actualité aux angate, wenge betaki comme ça après 25 ans de séparation, le lot de chance à Ozana mais betem na 2022, bénédiction zaki belé na ngama wenge tilelo avant Cap Vert, tout solo naye abet la biso. Programme na bango za ndenge nini ba continuer ba répétition mais ba stop pas avant ba kende je viens de le dire il est là avec nous Kumu Manda chante parmi les bons chanteurs en mboka ya zalaka na izaka ya kosambate so yebite luko côté internet pour le vie comment tambola ming internet il est là je viens de le dire Kumu Manda chante na 100% Star à qui je dis bonjour président. Ouais bonjour mon frère Dieu merci. Bonne année na ba congolais nyonso esika bazota la biso a on a kati ya mboka na biso Congo. Et puis dans Libanda, dans la diaspora, partout. Même dans la province, parce que ce que nous avons à Kinshasa, même dans la province, bonne année. Bonne année à ma casse, il y a dirigeant un pays. La lourde charge, bonne année vraiment. Et bonne année, il y a des musiciens, des collègues, il y a la musique, il y a la culture mobimba, bonne année. L'esprit a tout kende, l'esprit a division, il a précisé. Bonne année na ba journaliste o bazo ke na biso poto mata et non poto kita parce que poto kita to kiti mingi po journal likambo lingomba ba journaliste et boti bikolo et boti biteni et on introduction na le biké et kiti si biso moi muké donc tous na posa to tombo ma metos ala ensemble et non yo na couleur vert yo na couleur rouge ba couleur yo sala na moya ko ya ko sala ko prester na kati ya ko sala même interview yo la passe. Donc bonne année. Voilà. Voilà, Nenye Aotukoloba, éducateur à masse, toujours à transmettre un message ou à malamu, tolingana, bazala rapona biso peto rapona bango. C'est quelque chose à dire comme message, tous à rapona transmettre message, considération et bandelane bomoni ke azaka na presse pas lingara biso peto lingara bango. Comment manda chante artistiquement 2022. Bilan comme Manda chante. Oui, bilan moi je pense que dans 60% on ça la fier que c'est positif parce que na petit ba concert mingi parce que les loso de lobi makaba concert kota la libanda mboka te ta na kata ya capitale na yo ta na kata ba province na yo vraiment to prester ba concert et belé et bilan ngoy na kena kota positif pour na lobake bande konyoso bazo kota la biso bazo za la deux cités. Puis bah, vous avez de citer parce que bazo pesa pesa effort et surtout na likambo monene o ba pesa kitu ya koyemba ba nzembo ya fesi baro masia o to za pesa libota o famille na ba mbote na ba membre nyonso balingaka ye o balingaka ye tilelo ba mbote ba bonne année bilan na biso ezali côté to sali positif la musique le reste ezali o to benga ba raté mikeza raté mais sinon côté na biso côté na ngana lobake vraiment na sepelisi ba congolais na sepelisi ba kinois na sepelisi ba mélomane o ba rota la psonyos même mindondo zaki kure katana ki metango zongaki ba sepela ikaka donc voilà.
basepelaki kaka wana bafanatique ya bonne musique précisément banzembo ya Papa Lutumba et na voix okoyeba no banzembo oyilinga yango mais soki mutu oyemba ngwana na voix malamu te na ndimi te ke baoya na ba o basepelaka na voix ya Nkumu Manda chante na si bazaka déjà servi bayaka wana et ça la bien lelo oyo ne na otolo bana OK orchestre oyo tikala nango 2022 au prometteur biso album a fait on a déjà avancement même dans ba concert comment ko interpréter voir même banzembo ko ta studio pour ozongi sa banzembo ya Papa Lutumba pour matango lelo ba fanatique bonne musique tant yo pesi bangwango ninga ba yambele yango qu'est-ce que tu peux dire na ba fanatique onyo so batala en fait ezaki première partie mo ya acoustique to sala ki pona osenga merci na ba na koleka na nzela na nzembo ya fait Simaro Masia parce que batebele ba mona ki biso ka na style ya wenge o tilobe ba yaka te ba bia ba koyemba banzembo na ndenge ni mais to kama tonga na 60% mais 50% toujours rendre yango quand même na motono so ka yazo ka ke bon musique ya mboka na biso yango na donc pas Lutumba Simaro azali azana force à sortir parce que makanisine ki makanisine mo spécial ya kopesa na jeunesse ba rumba wana ekinde na palabala te lelo tozana problème sérieux Papa Noël a to koksa 81 ans tozana lelo na mabele tozana pokelo isenga za kasute bazana banzembo batika osakana te banzembo wana banani lelo bako défendre rango il faut ba congolais il faut ba musicien ba défendre rango bazonga saka oui yezo zonga mais vraiment faut à 100% pour tout perdre et là on a besoin rumba na besoin mboka te donc na epsio na saki première partie on acoustique na saki affaire kitikwa là otobandaki na ditamboe papa yelanga lindan ditamboe Simaro yelanga lindanda na yoki to saki affaire kitikwa là et puis de ça la crise de confiance na loba katelelo tikana loba to ça la crise de confiance na saki on le quoi moi des titres mo relaxa que voilà na kati ya lingomba na ye ou na kati ya musique na ye tout ça na et donc toujours peut être à 50%. Donc voilà, ngambo akoloba pour na kombo bana o kelelo ils ont dérangé ou dérangé ki batuna année passée parce que depuis mois de mai to lobaki to kocha bana o kete parce que ngapi na so kotali bien na mwana ya bana o kete. Nazali mwana ya bana o kete pourquoi parce que une explication na ona bato mayele bana o kezali na bana o ke. Lelo tango papa lobaki na biso manda banzemo na nganga na komi kotika musique banzemo na nganga préféré bo yembaka yango et donc bandeko o bazaki aux alentours na ye na kati ya groupe na ye o bazaki mi balemi sato wana bango basaki refus ya kolobaki non biso na structure yo poli manda yembaka manda kono yemba na ndenge na ye biso beto kosala na ndenge na biso bon via sepelaki na ye tina bomoyi amonaki yango mabe mais lelo quand même na moni bandeko bazo évoluer ba betango ba pesa ngo place parce que za musique moka passe biso nyonso poto ça poto zala ba musicien ou ba chanteur na mboko lelo fallait to se référer na la musique wana autour beta lelo donc bref pour nanga je suis fier à Rolobaki banzembo wana et même biso na place mususu lelo mais to lobaki to sala quelques chansons na quelques chansons na biso to sangisa pour na raison ko pesango déjà à part acoustique je pense que ndeko to continue na yo bokozango parce que c'est pas facile ba moyens até ba toujours compter le na ba droit na biso lelo na ba gestionnaire nango lelo ba tombolango tout le monde a attend tongo bolibi bon on a posé par exemple à 250 000 ou 100 000 dans ça la projet mo yelo mo malam les autres les communes ngona vous allez bien donc il y a toujours sambela avec l'état et mata pour ils allez bien parce que tout ça n'a pas problème les lots quand même oyebi ndenge pas tout n'a pas tout comme les lots tout ça quand même na instrument les ngabo na instrument na nzoto mais pour ça la bien il faut ça quand même na structure nango ils allez bien assis bon mboka so yeko tala rapé culture et tala rapé culture na lisu moko ya kotombola pe ba valeur parce que lelo ndire na pays nanga ngazo mo ndire mayele kita zoba mata et puis moni mutu muso ayiba bi onga za mutu mayele mais aye na place zoba atiki place mayele pourquoi parce que mutu mayele mona mutu zoba te mutu mayele azali mutu yo mayele zaka pona biki te na école mutu mayele azali pe mutu asa comprendre biki a comprendre pe viango tambola kandenge nini donc lelo moni mayele ya Congo za mayele zo tambola kaka na langue soko le bien anglais za mayele mo tazo anglais ko bo batu mais on a des amis ba uta Angleterre azolo anglais lo ko bo mutu ezali ya mayele te ezali langue omoni lelo francophone na biso sala ka lo funda wa ndenge nini ba congolais lelo oyo bazo bosa na même que mwana o boti l'accès na nu langue na bango ya province na ye yo tiki langue na province na ye au pesi français na mbangu lingala comme so mona lobi et comme yo lupango na bana ba mangala lupango ya pampamba donc makambo ebele ali photo to dénoncer na ba même na ba loyembo na biso na mikolo ko ya kuna po moi congolais zo tambosa mboka na moi ningi
et les gens ont la preuve que français ont eu bambon moi été français ont eu bambon moi été français ont eu bambon on a ndé moi comment ça oui pour la biso parce que moto a accueilli école belé alors on doit recha do boko na ina désordre donc biso le monde on a kata Congo donc pour moi on a dit que ba boulot on a auto sala ba ko sepela makasi na sali ba nzembo ya malamu oui soto de diango na ba komba batu mena kati ba thème za osaka na nzembo na sali kulutu na ngai honorable Alita Chamala pa azali ba bonne année longo na famille mo mana ba structure na mo bimba en tout cas congolais yebi Alita Chamala asali saka apesa bilé ya kolia na ba structure apesa na ba église bilé ya kolia vraiment moto ndengo na Alita Chamala pa ozali oza grand mécène na kata musique pa ozali bonne année na structure na onyoso donc banzembo za on est bien na salle de Omoro na Georges Bato aza pe moto azo aza mécène na artiste nyoso na salle qui na salle salimo banzembo na salle salimo banzembo bana ya bien ça salimo banzembo bien o boko yoka wata na kobimisa boko sepela parce que lelo Congo ezali mboka oyo babengaka yango mboka ya ba chanteur lelo Lutumba Simaro za souté mais Lutumba Simaro ça l'exploit na soleil yo même na prince ali makaba na bi prince yo lelo za na guitare ya modèle boye on a zomona que ti lelo c'est incontestable na lobité pour la si ça ba guitariste mususu mais ndenge na yokeli Alain Prince pas azali ba bonne année pas azali ba bonne année ndenge na moli système à travail ndenge na moli système à outillage atalinga la bi non Alain Prince lelo pour rosala makamba Simaro basaki na mboka o ya okamata nzembo kaka ta na clan wengeta mais ko yembisa ta bina filé ko yembisa ta nani musoza kawana na belle voix boy nani comment on est kiminga mboka ba musicien mais musicien mo azoluka chanteur si nazo tala ba ndenge papa Simaro azaki na ba chanteur au moins 100 pe na kata période na bango mais ba ko yembisa ba samangwana ba chompoi ti même nzambe ndenge azwa ya ko yembisa biso na ba feregola ozomona donc c'était vraiment elo mo ko lobake na ale makaba pe esiko zaleli na guitare ozanango kaka yemo ale makaba te ba guitariste mineno ba dans le pays toza na posa pe na bosa la pe loko wana ba to monaki ba Simaro masie basala ayembisa ba chanteur nyonso na mboka donc ayembisa ba chanteur nyonso na mboka ya makasi donc loko wana eza force osana te donc de lo ngana nazo profiter na ndenge nazo pesa message à disque yo na profiter na kolobake nazo 6 à disque na Europe pour la raison que travailler na ba guitariste ba beteke na papa Simaro bazakuna mingi on travailler na bango kuna pour pesa chance comme bana OK ezali kombo oyo ngana ko betela tolote nazaki mona bana OK te nazaki nde collègue ya bana OK c'est pour cela lelo natalaki ba kulutu na biso mususu ya bana OK o bazaki na kata structure na kata fondation monaki comme yo no ba tala mikanda na biso bana OK ngata ngapi ngaza motetela ya batu na boye kokota na makama ndengo oyo komi ko laksaka ba papier comme bana OK na tiki parce que moi j'ai un nom comme on a pas écouté à partir de 17 ans na kata mboko leo nazo totaliser ba 51 ans j'ai un nom comme on a ngezalaki so na chango muno so koyeba ke Lutumba Simaro quand même balobaki na mwana oyo obi collègue oyo ayembaka banzemo na ye bakokutango kutango mibale misato mine to sangisi na biso toza na ngwe malamu et puis voilà à peu près et on a ngona ko zong salayo na moi je dirais que natikaki vraiment okende parce que bato ba otala biso ba comprendre comment manda chante message nini oyo azo ba pona bana OK na vanda no wana po eza musala oyo batikela ki ba considérer que poto oto loba mboka ba mise belé mais papa Lutumba a considérer que amona ki bango baza ki penaye mabo amona ki mutute okobota pe bana même otala te na bana ngana so lelo so na te nana ozo charge baninga ça arrive aussi te na ozo mwana ya leki ya mwasi na ngana mona ngana mutema na obokola baninga pour ça constat oyo sali tant vivre na bango mais lelo oyo papa considéra que okumu tant on lobaki otiki bana OK ozongi mingi yo moko otala musala yo sala carrière na yo poza déjà non choba papa Lutumba be ozaki déjà non on monte que maloba moweyi considération moweyi obwaki yango lelo pona bato mokili nde batikali na lingi ozala motamayele devant bato bazotala biso na tango zobeta masola na biso na beti banzeo mibale na futaki ba studio ezaki pona droit d'auteur a toujours na kata famille na libota comme là parce que bato ba mona ondenge tango yo lobi ko nga na maloba moweyi na tiki yango non na biso na batete la maloba moweyi eza osaka na ngote na mokongo pe na mokongo a respecter makasi maloba moweyi osaka na nga na tiki komote na zo rengese comme on a dit Simaro ka pona ko pesa valeur o ya pesa biso o ya monaki na misu na ye donc ni ko loba teke to tiki ye tozana ye
artistiquement toza na ye bien pesi biso makambo sute makambo nyonso etali makambo ba droit na ye tout ezaka na kata famille na ye et d'ailleurs nazo saluer maman Kelani pa yozali ba bonane ba droit nyonso ko kantate ke biso ba manda boto zo kata ya likuta ria toza ko beta wana to beta wana interprétation ba concert ba droit ya biblo wana za ko na famille oui ba ekenda na famille droit d'auteur en tout cas soko lingi otuni un jour moi na kata libota papa Simaro azana ba na ye ona zo pesa ba Marie Pauline ba Laura nazo pesa ba Laura ba Marie Pauline nazo pesa ba ndeko nyonso bazana kata libota ba Zizi Lutumba isiko za ba bonane ba mo ba yebi mam nazo loba droit d'auteur na monité mo droit d'auteur à Simaro ngana ko toucher président Josala azali a foutu biso plusieurs fois na moni makambo na te a no ngana kamata na toucher un frère papa Lutumba Simaro et ali droit ou ezana kata libota. Voilà, là vous avez compris. Kumu azalaki wana tant que artiste, azolinga mingi musala nae, azolanda vraiment socialité, preuve boyoki famille. Ozolanda socialité. Non, quand je dis passé ko sala ngo passé nazo sala musala o baba na ngai, loko za instrument oyo salaka oyo. Yo ko ngo parce que peut-être oyibi ko fa na baninga na yo, peut-être ozala motema monelo biso zaki nango. Pays de motema mabete atali no ba critère belé parce que ngala kanisa ka pesa ngaka tamso pour l'instrument na ngo na pona répondre mais il y a pesa ngala ba critère belé après temps na bano so na ye alors ibsanga tala et pas yazali nzamba salsa parce que akutse ngala basango lelo na solina basango ya catholique na pesa basango catholique l'église mobimba catholique ngaza mona de way na limona ya bima na ile la kali bosa bima mais na mokilita tozo kenda boye tozo ko apprendre kaka ba l'homme doit s'apprendre lelo basango pena oh papa Lutumba baki nanga basango batombolinga pena na moi place ko pesa ngai moi classe mo ya koyeba mokili monene nango ndenge sali basango ba pesi yo ba fongoli yo ne tolobaka o comprendre mokili ndeni mti fa vivre le lokumu 2022 esili déjà le to na 2023 mais tozonga mkesima tozana mingi pena na 2022 bao batika na bana okelo ba otala biso ba mingi pe album oyo obimanasi o travailler pe kaka na bana oke oyo bozaki na bango o ba considérer ka ba o ba kenda raté à chaque fois nazo sabino boya ba concert na biso bozo yate bino problème na bino ka commerce na bino kaka ya makamba ba YouTube oyo koti oyo musicien mo yebi na yo le boso na tuno ko place nazo beta ba concert na chaque semaine au monde pe oyebité et effectivement na minute ba oyebité ezali malamu te il faut quand même boza ka informer information de yo ko yakolakisa bato information yo ki oyo tuni artiste o tuni ba question na yo ba répondre mais tant yo déjà ozolo bao bana ogo bazana kata orchestre ngana za na musicien bana ogo avait Simaro na bandela na bina yo za prudent na ba question na yo et puis biyano nga za no akenda na iloba na debora ya limona bana ogo za musicien ngana zo ki pa imba banzembo na kata street avec Simaro boza na ba information te mais tala ndenge appel ezaka mingi na téléphone so que mutaseli refi akomika ka noko wana zaka nino po biso zo na problème ya kosoa na bino feza na mo niveau bana oke ngani baza na kati kuna te ngai na kombo na ngamanda ndenge va ba na imba banzembo ndenge zo créer loko wana sala ke na kombo Simaro bato batala ka pe bana oke batala ke na kombo Simaro manda ko sala quelque chose zala prudent 17 au sala na bina oke bana oke oyo baza na mayele mingi ya guitare baza mingi na poto mais to robetsa bato baza na poto pour abete la biso pour na kopesa kaka elengi na musique ona ya papa Simaro salaki donc côté na za yango na koloba ke o batikali ba kozala TTT ndenge to kana kata ba groupe boy musicien soka faina ya mon moyen peut-être biso za ba discipline belé répétition 16h mais so musicien moko o bi répétition 16h ya kana 20h tant botika na 1 heure de temps aussi ça musique eza na ba discipline moko ba ndeko ba totala nga ba to travailler na bango ba bi discipline nga za nango nzamba lobi na yo musala na yo yango par exemple nzamba lobi na yo musala na yo yango so côté discipline kuna nde pa yo za bénédiction biso to respecter la musique on a combo penda nyonso ya musique moni donc pour na loba na OK disque combo Lutumba Simaro so ba yo ka nzembo fo ba yo ka pe moi niveau na ye na kati kuna nde na sens na bike to betsa ba oyo ba betaki na ye ba pesa biso bande ko bi bazana kata kishasa o ba ko na mo ba niveau ba guitare wana bazali to luka ba mi ba limisa to et puis na kata orchestre tozana mona mo bana mo mi ba limisa to ba zo beta déjà ba structure bien donc nangana bongna bongisa parce que ba internet na bino eza mo ma belé et comment le ba parquet général mo boye président Lobi et comme parquet général on a peut-être des constats au sala mais je dirais le lo no tolo ba 2023 déjà toujours titre album ezani
on a autour de le 1er janvier, on a autour de Sabino et le monde a sali connaît les panneaux. Mais en tout cas, rien n'est perdu. On a autres avant les 10. Avant on acoustique. Donc on a mon fana kota bilo on est maintenant. On a autres avant les 10. Bah tu vas connaître les panneaux. On a dit on a sali pour na Congo na ngai. To uti wapi, to komi wapi, to zokende wapi. To uti wapi. To uti wapi. To komi wapi tozo kende wapi nzambe yo moni mboka na yo ya boye penza te okoko pesa ngo maboko na yo te à 100%. Mokonza mboka yaki na stade Kamanyola apesaki mboka na maboko na yo pesa biso nde na yembi nzeo moko ya koloba na kati ya mboka ndenge makambo ya kotambola pas pour être politicien mais tant qu'artiste oyo azali mopanzi sango azali lokola ndeko azotambola partout mpona ko donc bakozwango awa tito koma le 15 février déjà avant le 10 générique générique a connu le panneau et puis avant le 15 janvier rumba on a son côte sango sko na ni pour que 12 na 10 autres travailler 5 autres na 5 amikili quoi voilà donc comme tant on la mingi poto toi la paix comme 2023 na Europe ou bien en Asie ou bien en Amérique oui ngai lo ke boy seki ngai en tout cas na Amérique na tambola ki jamwa ndambo mais lo ke boy singa système ya Europe na biso parce que comme on ndeko na yo congolais oyo bi mama na ye na tata na ye na kati ya libanda ya lopango ndeko na yo wana azobundisa yo eloko nde ngai tant que nationaliste ya makasi nataki ngai bizayelo ne bebaki déjà parce que na Angleterre na vivaki yango ba frère na nga moko bo natali ngai mais on ndeko na biso ngiringiri ti mais on ndeko na biso lingwala ti mais on ndeko na biso ngabati ni nango tete fuka mana na tenga ezaki malamu te biso lokwa to ba musicien boye na kata mboka na profiter ko lobelo ko ngai musicien na kata mboka boye na fanaka awa na Congo soki lelo mandat ya président esili lelo oyo bakotia na kozala toujours na soumission wana pas na soumission ya kolakisa ya nyonso président osalaka malamu na kolakisa pe président pe moi mabe ezali c'est ça notre rôle mais lelo sokotali Dieu merci na kati ya mboka lelo bazo connoter biso moyete biso to yaki na kati ya mboka awa to yaki na fait Laurent Désiré Kabila avant même hier to yaki na Mobutu Sese Seko président fait Mobutu Sese Seko to yaki na yawa ngai na koti na wenge na 18 ans presque 17 ans na ba 10 mois même toloba mais bandeko na biso wenge wana ba dirigeant ya wenge ba maginga Gwado na kenda ko beta na Gwado et lelo to yako fait Laurent Désiré Kabila to yako Joseph Kabila lelo toza na président qui sekedi na kati ya mboka biso toza ba musicien rôle na biso ezali nini mbongo ya franc congolais boyemba pour na Congo c'est ça notre rôle et toyemba kaka 100% pour na kobeta kaka jalo le toyemba pe côté muso lobi mabe po ba mona pe moi likambango donc bandeko ba zo sur internet ba ba ke komi mabe lokola lelo boso na yembeli ki sekedi mal moko bolo balanga no nazaki muta Kabila non na respecta ki structure ya Kabila po azaki président ya mboka et maman moi si na yazaki pembeni na biso pe makasa lingaki pe biso ko salisa biso to wanga na ngote lelo to za régime ya président Fachi na mama Denise to wanga na ngote parce que kozala ingratitude et kozala ingratitude lelo siko ngala sali nzembo o pe sali bien pona Kisekedi et kozala kaka obosani Mobutu obosani Laurent Désiré Kabila obosani Joseph Kabila te ba congolais fona place to yokana ngaza na kata Congo naza na soumission ya président naza na discipline ya l'état place nous na même pas ba roulage même na ba makama belé na otamona na discipline c'est mon droit mais ndenge mozo konote biso wana ezo sala mabe pour le lorsque président qui sekeda ko sala mandat na eti mukolo nzambe ou biso mukolo mandat ko sala toloba bon oya goya mbala mo biso ba mandat to komika ya Fachi te toza ba musicien je pense que boko lukate obozo mbila belle moko ya bolo ba mbila belle Mobutu ka no mbila belle bah oui le cas de redire Miss Zaka redire Miss l'état ba lobi mandat nde silaka mais na biso ba mission toza na mandaté le cas toza na mandaté tina ko konoto biso na ba couleur ezate oui lelo na goza na couleur ya mazembe na goza na couleur ya vita na goza na couleur ya bilima ou na goza na couleur ya lupopo mais eza pe choix nanga na démocratie eza juste mais vraiment botika ko konoto biso ke soki mission sali mo lo pour na président mboko be pona makama mboko ya malamu ou ya nzela mususu au mission ça rôle na et comme bitumba na profiter na le bon message voilà en tout cas
ça nous fait toujours du bien d'être avec des gens responsables. Là, vous comprenez comment Koumouman chante, a opé sabiso savoir-faire naïe et yango ndebiso to na besoin na mboka po musalo biso to ebele bon lelo so to zangala na so na moni boy na mona lelo ba jeune tala ba biboto lo bana âge de 17 ans lelo oza parmi ba na no luka komongo Ibrator ça peut na belle vuna po bango bakumba ja kubima moye te mboka même tant bazo bima fo ba ila kapso biloko ngo pour ça va bien vraiment Ibrator za leki moko collègue moko très bien yembaka très bien moni ba guitariste ba belle voix na kata mboka lelo faut quand même beaucoup na kata otalaka lelo ne na tsolo bawa yo kota wenge na âge de 17 ans ba pesa chance ngali ona mona ka ebatu ba mona ka lelo mina yo ka ekala e pa kumuma na chance shomi da ngweli o pe yo pesa ka chance mwana muke mais o boa kisaka ye o mona ka peut-être nzamba l'action déjà à venir lobe ozana na mboka lo tango tala pe yo 17 ans déjà kotara wenge ba peso chance wana okepeke no tsolo ba oke obeti otala ka shomi nenge lelo abeta ke sala ronde nini e mwana yo pesa chance poza mutali boso bwa sa shomi azali leki oyo nazwaki azali nanu akanga ba 17 ans je pense et puis bon on a mona gena mongongo bien afandisi pe pananga moi tamuke mais azaki na venir biso loka tuzaka boso ozui misa malamu ozui était pour bloquer parce que bon obi makamba bamboka ngo bazwaka na ba salaire ngo pété bani bon o bloquer mona ba so amoni nzana kinda kei somi aza mona mo venir azaki na mongongo malamu mais ba ko cha pied na sur terre ayi ba ko fanda kana ba dirigeant na ye ba zo kutana bango parce que le ba ko sala ya groupe akabona na o na bitumba te parce que biso na expérience lelo ya bikabona na ba bitumba oyo et même biso na ba makamba ba échec ebele lelo biso mutu ko porter quelque chose à ça bango ke keba guerre il y a na place lelo ko tata mukete parce que ba grand maître nyonso ba na biso pour la musique ba na biso penate presque 80% ba za na mokilote papa Wemba ba Franco ba Tabulei ba za belete ngaku na zolo lelo ba koko nibo malo ba vena ngandi mo ba kese Charlie ba bonane so moye ko za pena ba ya na mboka ba musicien minene presque ba za lelo na poto to yebi que vita mususu malamu ezalité ou bien bon vie pe lelo ki chassa besoin ngeni mais ce qui lelo pena na ba structure wana ba Rigo Star lelo ba bi pena ga ya studio na kata ki chassa wa ba pesa pe relève na bandeko belawa je pense que vous en ndenge mususu parce que bete la ba guitariste belé presque 80% baza na poto on a ki chassa tout ça un problème on a un problème. C'est un problème. Nous parlons du Wenge. Lelo, comme autre bête solo à Wenge awa 2022, Isaac a né on peut dire plus de 25 ans. Vous avez rassemblé. Il y a des gens au bout sur la canne à téléphone, artistiquement, vous avez écouté un podium mais Nanzela et Amadou Jabir, Oyo à Sangisa Kibino. 4 mois, il y a préparation, qu'on peut dire, et Lelo, Stade de Martyr, le 30 juin, vous avez premièrement, comme autant au Monaki. En 2022, on a première répétition de notre showbiz, on a des collègues artistiquement. Et ça, c'est ce qu'on dit. Il y a des choses qui émotion qui y a une maison monene, maison Massa, on a une bonne année. Maison Massa avec M. Amadou Djabi, bango mutu bazui initiative ya ko sala masolo ya Wenge. Et oyebi ngana Wenge na zaki passager na zaki le roi travailleur moko on a saki penza nanga. Mais tanyo sonakata mboka lelo eleki na mangamba Wenge tango lobi ke tourner au solaté non. Moi makambo na ezalaki mais en tout cas ngana za na ba 20 ans ou 18 ans na zaki suna problème na mutu moko te entre ba grand frère nanga ba jibem piana ou ba grand frère nanga ba weda sonu ba grand frère nanga e mususu wana na problème na mutu te ngai esengo nanga makasi zaki tango ba yelinga lisolo ya kobenga nga babi nanga Amadou Djabi abenginga babi nanga manda boni bien parce que Amadou Djabi na yebe na nzela ya ndeko alempela alempela mutalaba nga Amadou Djabi Amadou nazana manda to solo lig ndengona et puis na yokuta na Amadou Djabi ke o nazo ba bona ne pa yazali na kishasa upo atambola mwa mingi bona ne tango na yesu ko na matanga ya King Kester Mene ya que son âme repose en paix na ye na mbinza papa Wemba ko compatir na ye ko fanda siko na papa Wemba to na monsieur Lambio nde siko to kutani na kutana Amadou Djabi azo consoler papa Wemba quoi azo benga ba konza ba Afrique na téléphone na azo pesa papa Wemba pour consoler papa Wemba ndenge parmi ba généraux na moko kendaki na kutana na wana et puis bon na ndenge lisolo wana ya benginga binanga nazo benga yo nga na komo na mois d'août parce que lisolo ngotanga bandaki avant ba kende poto na kutana na présence même puis na concert moto beta qui a famille moko
ngana bandaki bongo ya suksaki. Alors basufla dinga déjà mo eloko mo eza na nzela bani et puis ta bakomi na poto basali lisanga wana biso déjà africain tozaka awa tout le monde loko bon et puis bon mitanga mado benga bino ba yaya na o mibale Werason na jibe mpiana balobi il faut zala na kata masolo o mais nazoluka espace akoluka bango po okuta na bango po okoka ko remercier bango po ba reconnaître yo na kata structure na bango na musana salaki et j'ai été très content ya koya na poka moto soli na bango nazuba ne to benga ba code na ba nazuba to benga ngoni na eloko mo ko benga boya nazuba vaccin quoi nazuba vaccin et puis na ndingo moni wenge beti ouais vaccin zali ga ya mabete vaccin ali pe pona ko bongisa ti po yo kena ona monde na bino nazui vaccin ngo ba peut-être bon manda ndenge ali boye bandeko bazo ta poto oyamba bango malamu tala ndenge to uti pa to komi et puis ngana bisi bango bino boza bactère ta ba bandaka film ba suksaka donc bino boye bané au gérer en tout cas c'était bien passé et congolais go répondre biso positivement pour ezalaki likambo ba mitu biso musu ba bana ba changu bandeko musu ba bana ba matete bandeko musu ba laki bana ba bandal donc ça dit mboka mobimba Congo na ba province ya ki pona kotala est-ce que bazo constater pour ba répétition na option ndeko nanga eleka na coulisse moko biso yo mona pena que non maître ya président JB Mpiana wa za président pour ndeko to ali boy na kata structure ngo ezaka président yé le bana bandeko musu ba ko na sens musu menga na mona soto zali yeka président ça so veto za na kata si na kata structure soto ke na kata structure to zonga kati tozonga na rôle nga kuna kama kata structure ba ko baksanga porte parole na moya lelo que nga banoma ngane wana donc na kama me na kata structure na travailleur simple voilà et puis tu répétais tellement la coulisse batu bazaki pena ko ndimela sauter oui bandeko ba ça se passe na showbiz ba na fête chaque jour la komona pso comment muni pour 21 moi 21 moi ya manda yozo bina ba style ba simarwa wa donc voilà ambiance trop. Donc ça s'est bien passé et bah Congolais faut aussi un merci parce que bango ba saki sécurité na biso na bango moko. Ba Congolais vraiment na mona yeke wengeza makamsusu et continuité zali ya Cap Vert o ezana bandeko nyonso na mona ndeko Alain Pelazo ba ya zate non Alain Pelazali. Je dois revenir. Ngana solo lina po tuzana masola wenge na solo lina Monsieur Amadou Djabi na tulinga bi est-ce que na makambo yo bozo solo na ba administrateur est-ce que mpela oyemba te parce que le gars qui concerte abinanga non manda mpela oyemba et puis na kuta na vensone abinanga non mpela na kata disque fa yemba voilà donc mpela peut-être ceux qui yé Alain Pela mon ami que je salue en passant ba bonne année ya yebi structure ndenge bandeko na ba tambusaka musana bonga wenge na éviter peut-être distance ya poto mais sinon ngara yoki lo mo arrière kuna te o pela bon chanteur pela grand danseur garçon beaucoup bogard donc na yokite ke ko ima entre ba administrateur ya tangi wana ba administrateur ba na premier Alain Pela tamukete ba raison ezali o to ko lo bango wate o ezali même pas ya politique ya mboka pour comme non politique ya mboka te ba raison ezali peut-être ba lobaki non na discipline ya docteur munganga na ye na poto alobi bo kenango bo kitoke na malembe peut-être on a bien na ko dénoncer nyo sorti mais ya ko lobaki ba grand frère na ye wana parce que Pela wana mo wana ba grand frère wana ba grand frère na ye ngana yaki wenge wi na kutaki Mpela mais Mpela wana ba grand frère wana baza ba grand frère na et baza très bien naïe et peut-être o bango baza na ngo pour kuta na en face te pona kolobana ye donc kaza na choté ayoka songi songi batute ba nzembo to koyemba ya bango wana et comment qui paraît 6 donc na 6 chansons to koyemba na yo na solo on a prince solo on a prince ko ko na prince ta on est ba dire na choqué wa te et choqué ponga ce qu'on a bangeli yena ba grand frère na ye wana il faut ba limbisa yemba la mo parce que yena ba grand frère na baza très bien nana yoki lo mo dira pas te ponga na to so na 20 ba un mois passé na tunenga bi ne to ko sala disque boye boye bi ke Alain Pela photo ça ba vona bisabi non yona emela na Alain Pela fo boye mba pena sous danger ensemble na kati ya G dans l'ensemble donc ça pena bien donc peut-être ba bato ba yaka na ba solo ya pemeni ya zala makasi na koyeba ke ba yana ye wana bango tout bazaki ba pirier ngaku ba ki ba pire ngane wa luka yeta yetilo ba pirier donc ezana opeka makambo na internet peut-être ko même si ko loba ba kanda ngwana ngana yebi ke Mpela 5 ans bien azana na problème ba yana ye wana tete Cap Vert zo ya solo ye na mukole ko yaka awa po ba date ba konza ba dirigeant bazana mukole ko yaka awa au mona ba ko pesa yo suite na yo parce que il faut ça musana
Bon, tu viens de le dire, mais il a aussi confirmé de dire que, dis-nous un peu avant la question, comme lelo oyo oza membre ya Wenge, oza peut porter parole nous Wenge. Si on dit 12 na Wenge. Parce que c'est une officialité pour ceux qui porte parole officiel, il faut avoir papier. Mais baloba bande kono bazo ta poto baye, solo la moi télévision pour nanga structure, mais sinon ba on bale bazana ba grand structure ba porter parole. Terminé. Ah tozana ba mais ezaka na makamuso ba ezali ya koloba so moi micro ye na loba ezate opo ezaka so micro ye na combo ya clan. Peut-être na go tuna ngabi président Julien Piana. Bazo tuna so question boye micro to loba nini. Moni wana na combo nini na combo ya clan. Je disais lelo oyo wana ezana onte tuna président JB quand même wana go répondre biso question na posé. Si on dit Wenge 12 kumu yoza ya 4 obi auzaki vaccin jo okutana na bango elaksaka nini 12 eza nini pour aller pela leli ke bobeti ep 12 ya lobi ayebi ndenge 12 esalamaka yoza na 4 yebisa biso nanu Wenge et 12 elaksaka nini en fait 12 wana na lingi otuna ka ba dirigeant groupe ba répondre pour na 12 mais ngana yebi 12 eza code moko général ya ba discipline ya Wenge bon genre mona Wenge azana complexité azana respect Wenge za équipe au Sahara ngote moni tilelo mutakomi na nzokopena na kata Wenge za ngote parce que bisonyo soza bilenge 12 naningi sokozui bakulutu nanga mso tuni bango ou le roi vice-président Dov Dominguez Azali on a pesa ba bonne année parce que hier à l'époque il y a vice-président faut tout na payer le bané 12 ni ko bani mais sinon ga 12 à l'épée à ébé ma belé à Wenge ce qui a le 12 na mabizeli moko peut-être ya yebi mais le ko nga na preuve te mutatilie négatif en tout cas ba yana yo wana ba bien pona Osengela la mingi na ba poaza na nzepo osengi président Wera tu passes trop chez président Wera na sol la bango depuis président je viens de la aux États-Unis oui to solo pour ya ba ndenge ba ne salaka ba veuille bani mais 20 to kuta na deux fois 2 ou 3 fois na kuta na na silo temps de travailler banzembo na tunenga bi kulutu mais ne to aller ne abina manda pela fois yemba manda faut pour se penser bato. Donc, tant que nous avons fait des malili, mais nous avons fait des ensemble. Tous ensemble. Donc, Pélazi par tous ensemble. Nous avons beaucoup de gens qui nous suivent partout au monde aujourd'hui. Comme au Seigneur Alain Pelatro, on a ça quitté. Il y a beaucoup de gens au Pays Babeta na Wenge, se plaindre de belé, na concert basa quitté, mais na projet album ndenge pa solo to beto ndepete otanga bangote. Nous avons Rikoko au Poyebi, na ebite so ebi Rikoko na Wenge et nous avons aussi Marie-Paul au Pays tamo autour les cas ils a une question réponse le temps bossa projet à Wenge ndenge yebeli makambo ces gens-là ils pouvaient être là ou ils ara ndenge ils bosoni bazali na production à Wenge il y a les 30 juin na IDP na Calvaire pe ba okete be ba okende anezali asika je pense que bandego nyos bazaki na kati ya clan Wenge o basaki bazaki te na kati ya projet eza makambo ya maison mansa na ba administrateur mais je pense que nazo pesa bango ba bonne année tozaka na bango ngana mari porte so to kutanité mais to soli ming to sola na téléphone sur le téléphone pour naïbsa gengabi à cause de la kanda mingi vers bandeko na yona te bandeko na bandeko na baza bana bandalungwa baza batu basaki hydrogène na bango faut baza ensemble projet makambo lo balanga o bakap vers neto zokende na tunaki pour aller mpela pour projet na bango basali bazaka toujours nani mais ko wanga na bandeko na mususu bulambemba nga na kutaki na Wengete bulambemba que je sali en passant na kutaki na Wengete na kutaki nzemo na yemo ebetaka wana bakoyelanga basango na yo bakoyelanga maloba nakutaki nzemo na yona mutu nakutaki kuna yali alempela na roi Pelé Marie-Paul que je salue en passant donc naza to ngana za na ba droit kuna te ya ko yolo bakio na yokinde na massa na nga alempela na tunaki ndenge na tunaki pona yenga bibo toujours kende Cap Vert quand même to na ba tutu kaluji ba ko yemba pe danger siko massa alempela ndenge no voilà manda wa longola motema aoyemba voilà goût de bourse que ça goût de l'être à Oyemba. J'ai aimé. La histoire à Wenge, nous pouvons bon là tu viens de le dire, on est à ma administrateur à Wenge et nous attendons aussi faire rigoler s'il pouvait être là, ça nous faisait du bien. Mais oui. Il y a une épisode que ça m'a raconté à Bastrier là-bas Wenge kuna ngaya ngani vraiment goût donc rien. Ce que ba lobi na loba bona lobi boy. Mais na lusu ba lobi te na lobate parce que
na kata jeu c'est quand même business faut comme tout même ba politesse na yo même quand même ba maturité na yo ba manière na yo bien business c'est ça business ba na buzo baté parce que souvent on est comme déranger ba olinga na bango yoté à sens wana lelo ne ndoto ba poto tozaka mingi na wenge po wenge sali belé wenge bimise belé za kate belé lelo clin wenge le to na problème 2022 ne na ba kezaki année oyo ezana bénédiction belé na musique congolaise ou salama ki to ndimete ko salama le 30 juin wenge musique à 4x4 tout terrain ezaki na stade de Martyr. Et nous avons vu podium, instrument, concert, en tout cas, pour téléma qui comme on dit ABC ça qui na podium et bolata qui makasi, comme batebe babi ba kuiro comme abimisi, ba bor comme abimisi et ça pena mais ça on dit tant d'esprit hein. Mais kasi wana wengeti, yemo lo bien bo est-ce que tu sous questionner, ouais sous questionner. C'est pour nebo tellement obi que total pena bo comme on dit hein ABC. Ndekaboya idéologie na bino, vous étiez là en tout cas et pour moi je vous dis tous qui flatteur au mon abino. Ezobima ndenge nazui son. Concert wana. Maison masse ezobima ça déjà concert wana pour bientôt là parce que Alain Prince qu'est-ce que poto pour histoire yeka je pense que et bien bon ce qu'on va projet ma Cap Vert ndeko. Ouais ezobima ezoki moi temps ebelé pour obito kutana matanga awa ya sakanate. Avant même matanga to waki na bomba kama mike fallait ko bongisa parce que ce que ekoye ko bundisa ba stade bande comme so beti abate pour ça mabe. J'ai aimé ba réponse ya Claude Musu national ba non manda et logo oyo e bimate pour bebisa mo ba programme sous to bimisango tina ba fin de l'année. J'ai aimé moment opening ezo bimé ça bien. Il y a Pullman na ya stade de Martyr. Après bino fallait pour pas bête stade de Martyr aux artistes artistiquement mboka nde boba boye ko redémarrer comme on dit papa chéri to bomoni fali pour pas beti et na sema fali pour ba production yeso ebele hérité Watanabe lelo sans flatterie aux amuto yebi aux na lito ya musique artistiquement tant on vend autant la production beti na sema na bino wenge qu'est-ce que tu peux dire na ba fanatique à bonne musique et na batu mona oya boki lokolo moko lobe ko boka ya mibale misa te pe comme ko tambola. Je pense que le démarrage est en bas makambo belé quand ça te que mutalo bagara le démarrage tam subo comme ça que bo quand ça ngana ngona ndenge makambo be na kati. Je pense que na bolingo na kati ya Congo ou na ko tombola sous polémique ya ko benga loyal et ça li bien ils ont kende bien là. Ils ont kende bien fallait beta ngo très bien héritier wata ngai pona ngai nazo pesa ye ba courage belé parce que pom ngai ala ki courage wana héritier salaki et puis na ko nombre wana zoki na stade ya nombre au sakanate plus de 70 000 et ça quand même nombre au sakanate héritier pas aux ali courage belé mboka leo tozaki pe na ba bande ko belé o batiki pe biso na kata mokili biso to sali to tikali lelo na kata ya musala ngo faut to za na courage ya affrontement ndengo les courage aux ala soda donc pour nga na beti bravo et surtout ye azaki suna mayela ko zo instrument na Angola non structure na yona ba basali na zo mona ba les grands boss Adolphe Chilamuna Muteba pas aux ali bambote belé bonne année vraiment instrument héritier et ça linga plaisir au sakanate ba instrument za na Afrika wa président Fachi bosomba biso instrument tozolu ka ba instrument mu colonio so na de banda tozolu ne tozabo tozana instrument oyo ke mboka ko za la bon lelo ezolu CP biso to pesa ka ba projet yango malamu to pesi pourtant muso ba kolia nango mais instrument ya mboka so que ezali ko za la pe bien parce que 3 événements ça na stade Kamanyola de Martyr pardon tout le instrument de banda tout le rappel que on a la normalité mais sinon on peut te louer ça bien mais j'ai aimé nanzela Angola wana instrument na ya wata bravo belé courage belé na lingoma na mbimba bazala namour ba danger zalika lelo bazala bomoko yes ça zoki rythme moko oyo na moni ngata pendant 6 ans il y a discipline za bo mbute za pe ki yumate. Mais dans la discipline, il faut réciprocité. Zala na mokolo nyonso azali mokolo devant yo so azo peso réciprocité te zalaka militaire na France azali. Pour réciprocité ndezo mema biso musika. So mokolo mo azo memo lokolo moi tamsu mo yo za mayele ko le payer. Wana zala mo mayele. Mais sinon courage belé bonne année na orchestre na mobimba. Lelo idée autour de mama instrument awa nous avons vu Fally Ipupa o lelo ba tapi au totana na pelouse ya ba synthétique ya ba concert ba stade atiki yango na stade ministère ya sport ba louer ça kango c'est ça nous avons vu chez Héritier Watanabe et idée wana ya Fally Ipupa kotika yango na mboka ba louer ça pona ba collègue na ye manda chat aux musiciens Fally Ipupa wana surtout le bibo to même so ngambo Fally aza génie
Azana mbula ebelo atikali nango suwi toza bandeko presque mbula moko mais aza génie parce que siko pa ya memi je wana ke nango ndengana tika ngo pona mboka et celle si mboka non moi dura na azoswa c'est ça toujours le développement toujours le te baswana ki kuna babundi kuna tina suka nango moi ozo ko traiter malaria te et puis okufi et puis bon voilà non toi na posa kozala bomoko ba orchestre na kalazo yembana omo luka wenge beti 5 à 6 personnes bazo yemba mundu mzaza na kombo nayo le risque comme on a eu mon gars bah tout bazar se permet d'avoir mon combo azana été donc comment difficile on s'arrêter pour repérer pena meilleur pour meilleur les autres ça moninga sali bino bosali bokena ngo ndenge le pays des choses dans la chance na kata ba groupe na choses na ngo mais toujours ba bena bande ba groupe na biso bon mi pesa na média bon mi pesa na mokili bon na ba belle voix vous avez na pesa minene oh bon mi pesa comme mi pesa ali na ba etando na bino na ba voilà autant aux sala ngo ozo kena ba etando bazo découvrir parce que mboka on a biso en tout cas tant que tu y a likamanga après biso pena ebele bazo bimasuté ka yepena na voix moko zo sala bato mobulu rien biso to yaki parce que on a copié ba modèle donc tout ça ba modèle ya mboka on a biso loka ba tesa d'alliance wana ba fier ba biso zo yimba loka boma yo pa yazali na famille na ba mbote pa yazana ba na liita fait ba fait tesa d'alliance tout ça ba voix na mboko ezala bomo ilelo ba evolokola ilai tout ça ba voix ba ni boma tout ça ba voix ba grand-père bozibosiana tuzangi na bavoya ba papa na mbuka oyo azo yemba nga me oyo ata Michael Jackson na telemata tuzana na bavoya na mbuka oyo problème na biso ezali direction oyo to uti na pas être komi lelo o ba comprendre ba ko ba bénédiction sans raté oyo ba ko comprendre zo bisayo ba ko benga le prophète mais on a zo le bo eza inspiration nzambe mérite aussi mais azana mérite donc tu yo ke ko boya ngo parce que yo za no vérité ngalo kana za vrai bo parce que ngaya moyembe pe voilà naza moyembe payo sans complexe sans bindondo nazali moyembe ya payo so otelenga micro o sepel na yo o sepel na modèle nyonso quoi meilleur chanteur 1997 c'est Kumumanda chante 1997 meilleur chanteur nazali na droite likambo ya vrai na tengi sango te likambo ya vrai loka tozaka boye so oyepa nanga ozoyemba likambo na koyoka na demi ton na organe quoi voilà donc nazali nzamba pesa ngango donc na betela ngo tolo te parce que nzamba tanga pesa ka abaka foko za nango faut que on les quoi vous savez Madilu système ba Pepe Calé ba King Kester mené ba papa Wemba 1997 ba grand maître ba kei presque donc relève ya solo ya li ko kantate que faut vieux moka ya lo ba o zwapte relève ya solo ya li faut trop ko yuka ba to wana ngale biso to fanda boy donc micro so zo ka espérer ki sangani grand chanteur quoi ba chanteur ba fona mkomzo anuka na zo Carlito Lassa ozo ba mélancolique donc faut yango mo tuzo bungisa biloko na biso te quoi po biloko na biso mboka biso pena to zana ngo lelo okumu de to solo la kaka polémique e côté belé no tolo ba internet e mi makambo nango na musique lelo débat mo na télévision ba warrior na ba fanatique ya héritier Watanabe et comme polémique mabe makambo stade mati o bino boluka boye ko redémarrer monde conseil a fallu pour pas conseil héritier comme nous là c'est que nous pouvons dire unité de mesure et comme plein comme ko yemba o ba bibiso ayembi o bibiso ba tokota ki plein yo en tant qu'artiste ce que ba lobi ke mokili et ça développer pour na mandengo wana toujours que na développement te ngai problème ngai ali soki yo zali fanatique ya fali ou pas mais maye na place ya nini soki place a commun le yanza même ta commission bon mais maye bien soki comme ya ko ça ba comparaison non ba comparaison déjà ko simbate ponga musu ko luka mutu na bango bon mais mandé likamo na polémique de bengi loyal ngai ponanga il t'a bêtis stade wana ayembi na stade non a bêtis stade wana d'abord na courage héritier ngalo ko na ali awa na iba chanteur musu ba héritier wana iba ba leki na ngabani mais comment on a vedette mon premier héritier na monde ngate yemoga ki ko affronter stade Kamanyola papa faut ko beta bravo na ba courage wana ba biloko wana biso ki chassa wana ozo yela biso na banzana bino ba internet ya makambo ba incompréhension bani ngakulu ngamanda na ko changer raté avis nanga juste oza juste faut ko encourager ba acte nyonso malamu oza négatif ne lelo ko boka na pembeni comme nanga yango wana ba comparaison e ko za raté mutu na mzaza na place na ye oyo mutu na mzaza na place na ye o nzamba pesa kata mbogo au Congo. Dernier fils est Awenge, confirmé par le roi de la forêt, Papa Chéri Binadama, et nous attendons nous tous, tout le monde présence à Kumumanda Chan na stade de Marty, tout le monde présence à son excellence Ngama Makana Weranson, pourquoi Papa Chéri soutient
na héritier Watanabe. Mais malheureusement, comme on dit, l'homme propos, Dieu dispose. Présence dans le stade de martyrs à la quitté. Il y a certains gens disent, j'étais avec Kissinzora, disait que Wenge pour soutenir héritier Watanabe était. Denis ça confirme. Il y a beaucoup de gens, et comme on ne peut pas dire comme il débat que Wenge Sungi héritier était, mais Bobenge dernier fils. Nayo pasteur Denis Lessi ou prophète Denis Lessi. Oh, il y a le bio à l'obi peboy. Non. Ako kota kabilo ko ndengwa te. Parce que tant que ça ba prophétie monsieur zo qui est le ko mbwa juste. Et ngo lo ba que prophétie neza yete nzambe mza pesa ka inspiration. Sikoyo. Tant que zo kota bilo ka boy o ya yebite za masumu. Ngai na moni président Jimé Pia na tia TikTok na pendant un mois azolo bela pour encourager conseil héritier. Ngai na sali na bureau ya maître Kazi son éminence maître Kazi Teriko. Na sali na yati côté na tricot boya ba Kazi. Na lobeli pona le 25 décembre pour héritier wata. Na moni ve wo da gudu mukolo nyoso ve na ngancho na zakana héritier. Taba osa ba balance za na héritier. So héritier na courage na le ba vina donc ndeko Kisinzo dans nzambe yezu masia limbisa peut-être ça a une information mais ngala za ko finde vie na héritier yende cerne akomane chacho atika wenge bolongo la héritier na mama misisa na ye wenge bo kotina ba orchestre muso pe na clam mususu bo muteke wana pe bo comme musu bo ba kubenga no normal te botika wala polémique mo ba kamata no ko bata ya maboma botika eloka na ko simba ta mukete ali mona wenge misenyo so ngati na ba télévision na roleka na oloba encouragement na c'est même na public na ngai ti ya base na ngai ya changu ba ko soutenir et puis ba yaki. Donc j'ai aimé, nous avons mené les gars qui n'ont pas boule betaki mais il y a betaki quand même. La place là ngona. Place toza ngona to pesa merci na bato ba hôtel biso kumu télévisé za ngona to mo kemke bino chité ba vandwane belé. Merci à papa Diego Lola depuis Paris na moi sina maman Matibu Wakungu ba hôtel biso na Paris wana merci d'être avec nous. Merci à Badega Schengen 5 étoiles elle aussi sponsor officiel depuis Paris qui nous suit et pourquoi pas Arlette Magema espoir de la jeunesse à Deborah Foura la douce et merci d'être avec nous. Elle c'est la lionne. Kumu mana chante to solo la mkelelo. To se pelipe mingi de totolo bawa mais 2022 to zakipe na mawa na monde na bino ya musique et biso to zalaka na bino to leli to monde to komaki to kende kolela oyo il a fait 2 mois na mort to moni sou liwa msusu ya mama vers kiska mwangana oyo asalaki 2 mois na mort to yo mona sou liwa ya mama Tchala Mwana lelo o devant caméra na biso aux artistes to monde ba témoignage na yo pona mama Tchala Mwana premièrement bosaki na tanga passé 2022 sileli bino pe kamalamu te sileli bino pe mabe kumu lelo so lingo sangisa message moi pour na ba congolais pour na ba famille biologique ya bandeko batiki bino qu'est-ce que tu peux dire kumu mana chante le autre 2023 nous attendons beaucoup de choses chez vous liwa ezali mokano nzambe biso ezali mikano na biso te liwa muté sengaki biso na 2022 awa oyo to leka papa Kiamongana Mateta Verkis au Bakinois, et ça s'est bien passé. Et puis bon, maman Tchala Mwana paix, brisquement, maman Tchala Mwana pas tiki biso. Et Aline Zele Motonyoso, je pense que Nzamba a jour na air na et les gars ils très bien. Les gars ils très bien. Très bien, na tunu matanga na pambate. Ya kolia ko mela pesa ki na kati ya kofinga pesa ki na kati ya ko sepela pe ko féliciter za na kati ba mise bolaki mbongo na matanga Verkis bobo ya ki pe ba $10,000 na matanga mama Tchala Mwana to ki pe ba rimer vraiment te on est pe ba artiste côté mo na ndenga cc to ko ne bino pe ba meli bino bino bolobelité bino bo melaki ba ninga bino ba meli bo bolobelité non ngak na za na makambo wana te makambo wana depuis oui makambo ba général des fois on ngi lega ki ba finga ki biso meyibi yawa donc arrêtez ngai biloko wana pona ko garder personnalité na ngai tant que Kema Fumbe na ko kota biloko ndenge wana te parce que tina suke ko maka salité mais c'est que j'ai beaucoup remercié mon Dieu parce que bato ba faire biso na tanga wazek na tango na tanga ya kulutu na ya fait général de fa ba finga biso oki kulutu na biso musu wazek kwa ndenge lobaki na biso quoi mais bango lelo maman Olive que je salue en passant à Zosenga merci maman Olive bonne année parce que au PC quand même enveloppe ya mbongo ba pesa artiste seigneur so ba yo beta wana transport ouais maman Olive a pesa ki mbongo enveloppe président ya makambo wana boyebi azwa ki mbongo wana biso beta ki kuna to zuite mais lokola tozali ba kinwa lokola tozali ba tofana ngere ba kulutu belé na mbuka o et puis tozala ba kombo ba simaro ba komba ba wemba lelo toaki na dula ko tombola mungongo ta ko lobaki wapi mbongo na biso mais
tant que benga biso miyibi na mboka o tolobaki nzamba limbisa bino makambo ba matanga d'abord les ya famille ya mutu bino faut ça l'effort famille za satisfaite pour la raison ya que bo ça assistance mais bandeko belé na motema ya keto na musika bana ko kanza ba bato ba kana jio baliaka mbonga moyi baliaka ngone ngona te ba yela ngona désordre te alors nga je suis très content na yeko beta matanga mama chala mo étant que sernanga parce que mama chala mo na pas za lita nzamba za na ye mardi la semaine où samedi à benga ngana sola ngana ina ba 22h15 et na ningi nzamba zogi samedi no na tongo nango donc na beti musique ya mama chala mo na politesse nyoso na assistaki kulutu nanga Claude Machala qui je salue en passant na assistaki est bien na yeki matanga tanguto ba kuti na morgue ba 5h wa biso za wana na zongi na ndako pona kozonga na 8h pona ko laksa mutu moko adresse à mama chala mo na au commandement pas bazaki pas ba fi Machala bazaki donc c'est bien passé kaka bandeko oyo bakoyeba ke soki tozozela baliwa po tozala ba dirigeant non ba diriger tomi diriger be to diriger tant que tozala bomoyi boye na bo solo na ba respect na ba réciprocité là il y a la bénédiction parce que biso na pays oyo na beti to le thème to yembi na mboko na za na 32 ans de calcul na nga ya koyemba eza mingi na za na brevet na nga meilleur chanteur je pense que kelasi na nga na kendaki na nga ya makasi kelasi na nga ya makasi dans yango wana non kelasi na nga ya makasi yango wana o nzamba pesa nga na kata Congo donc na za na respect na structure na za na respect na bandeko na nga mais to ke na respect surtout biso to lobi bana na biso na basi na biso awa to za awa na bango to futaka ba régie des autres to futaka ba SNEL to futaka ba mpaku ya l'état to futaka ba vignette donc to sengela bino pena ba utaka mo libanda boye bake to yebi mamboka na biso ngeta mulaka koleka na bino boye ba kotambusa biso donc ba matanga elegaki très bien kiamonga elegaki très bien o elegaki wana elegaki mais biso to yebi ke mboka bafundaka ngo l'état bafundaka ete l'état nde mutu afundaka bango ba kofunda l'état tala ba pesi mbongo temps tozui te bafundaka l'état te tangu bakulutu na biso basalaka makambo oyo tomonaka bafundaka l'état te parce que so ofundi l'état osali mabe ya loko yoki esoni donc marasima loka bango bandimi kozaka na ba corporation yango bayeba d'ailleurs ma biso za expérience mboka oyo po tofana ngene ba grand prêtre ya mboka loka ba papa wemba tofana na bango 6h tam suti bokaboni minu ya tofana ba vesi marobo koti ba 20h 5h quoi biso tozama makambo wana ba kinkesere mene ya koloba te tofana bato wana ba pesi biso matière oyo mayele ya bien ya mabe mingi peut-être bazaki nango po mutu azanga mabaza te tozwaki yango te donc tozana mwa indusa kumuna ozonga olekisinga mwa mbangu nga télévision pena ezarangwa dino masan prescriser biso et c'est très vraiment capital ko landela kumuma badine lelo oyo tomonaki matanga ya ndo to ba defao tomone comment bo pesa iva me bat miso ba $500 o ba dénoncer bino na télévision to ba bino ni boza ba mais bino ni boza na organisation ba bolia kimbongo bobi bolia ba mise bolia kimbongo nga zaki na organisation j'ai dit en que bakulutu na biso ba dirigeant ki matanga wana ya général ya fait des FAO ezaki président Dio Salemba ezaki na ba nga zaki na kata organisation j'ai dit en général ba artiste je ne sais pas citer de certaines non c'est bien nga kuna ba ele nga pe transport on ga konde ba bimisa muta yela nga na sala beta lisolo na tende kona na beta lisolo ke shaka ko nga yela nga mbongo mo wana il nga 500 na tuni ya nini tina bomba yango na zela tina yako la kisango na presse nga bi tala yango. Nous avons vu ça. Après, on a matanga ya Verkis, ezaki na président Félix Oazé quoi. Oazé parmi ba organisateur au pasimbaki nde toro ba côté na bino ba artiste OP alekisa na te pour dire que to boy $10,000 ba pesi biso za mukie. Mais lelo sou matanga ya dani ya mama na nchala mwana. Parmi les organisateurs, Jamaïka Samba, président Félix Oazé, quoi, bangoné bazaki. So enveloppe man, comme oluto lobana TV, enveloppe quoi que na maboko ya nani, obino bo beti bo zumbongote, pour lobby, ba vérité monsieur sur obima, yo sur lobby na parabole. Ah pas dans la parquet, na auto le makambo na auto so que bien passé. Donc au tweet quel makambo baliaki. Non. Na auto le bango déjà mais pourquoi ozong sanga? Na auto le bango déjà. Et so na zoki pe mbongo na te beno la langote pour na serre na chala mwana. Na eleki mbongote. Na bangene na ba mission kaka bomoni batu nyonso bazui transport ba pesi bisote bo kipete mbongo na peut-être bango bazanga ki yango bagi na posa nango biso awa to continuer na biso chemin na biso mais et puis na baxelo romoko lelo imiko eli eloko ezaki pona ba musicien na kata ya Congo imiko ko sala makaka te so liwa moko salami nde ba misi imiko biso ba petit ya Verkis ki ya mongana ou bana na ye
Tout ça qui n'a pas besoin mandat faut tout ça la réunion bango tout le Canada comme président. Mais la compagnie telle le comme bon na moni na respect nous na moni président Dieu salam comme président. Bo ça les réunions mon colonini, bo ça l'assemblée mon colonini. Pour ça makambo ça on a biso na kata Congo to lingi tout est en discipline. Tout est en discipline de tout temps on a bomoko. So est en discipline te ndo moni ba de comme susu bazo manquer ba kulutu belé ba respect na kata Kinshasa. Donc imiko bo ça assemblée générale pour imiko ça pour na Congo mobimba. Il y a l'union des musiciens congolais. Bon, ça, tout ça, la réunion, tout le monde a un biso ou bien il y a l'intérim, nous allons au malamu, aucun des tout le monde a la poto ça bien. Il m'y cause le romusus, Sokoda est le romusus. Sokoda est sur le terrain, il y a droit d'auteur, il y a artiste. Au Toloba, au joie de diplôme, il y a un salle au salaire à reconnaître, attaque meilleur chanteur. Preuve, bandi ma papa le tout moké so au joueur élève, bat monsieur Balia Rambon. Lelo ma moto moi na TV. To moni Blaise Boula, to moni batebele ba comme na niveau à justice ko funda président Nyoka Longo, oaza lelo président na bino, oaza responsable na bino ba misien que mbongo ezo mona na te, mbongo ezo liama, yo za na kati wana niveau na to mona Sam Chintu face à Frank, ba dire na a rappeler biso même sport ya sala na télévision. Comme manda chante. Ah bon? Et comme une moi on l'appelle bien dans le passeport. Et on a un problème. Bon, les autres maté, balobi que président Nyoka Longo, bon les autres maté, Blaise Boula lobby, faut pas passer ça bateau na ye, koto tipoti popé. Ngai na tongo moko awa na zogi invitation, il y a ministère de la culture et des arts que assemblée générale mo zo sala mapona komwa Sokoda. Mais na trouvé que on louche parce que na sol na vie jo sarte, au pe na zo pesa ba bona ne pas sali. Et puis bon, Nicolas, il a DG na bango agou, au pénal pesa mbote bazali. Mais puis tout d'un coup, na une assemblée nationale pour le respect du ministère de la culture et des arts, mutu ba pesa une invitation. Na yé, mais na kuti ba président Josarte, na kuti DG quand même il y a Sokoda. Bon. Et puis bon, on va le besoin sur l'assemblée générale parce que ministère a basate. Et puis bon, ça s'est bien passé. Mais la tout le monde pour la web ça depuis Sokoda et Botami, Tilelo, détournement. Ce que besoin on a lelo oui, mais Botala hier na avant-hier. Démarche oyo na salé en passant ba Maïka Mounan, to ki pena ba bato mayele mingi ba wana. Et puis na yebisi bando comme souvent zaga bango ba manda pire petit ya yoka langage pire petit ya Josar. Non. Lelo na kata Kinshasa, ou na kata Congo. Nyoka Longo azali grand monsieur. Lelo orchestre est totalisé lelo 53 54e année. Na ba groupe na biso amuta opesa respect. Mokolo oyo ba beti mbata na balabala ezali mawe ba kolo nyonso na kata mboka nenga libota na ngata tata na ngala oyebsanga. Ko beta ya na mbata na balabala te. Démarche oyo zo kene mo mabe na ngambo ya bandeko Blaise Boula et ali démarche ya Blaise Boula c'est un grand monsieur aza motama ngana kuteke na wenga za motama yele mayele ngana zo ba mayele e comme ngana ko ba français te eza la peine ndenge to ali na culture nini na kata mboka na biso kulutu ou président Josar azali grand frère na bango soki bango bakoko mimalika maboye ba memengo na l'état motiko sala ba makambo wana ya ko laksa kia mais soki bango ba memengo na l'état te to bengi na ba jugement ndenge bango azoki na koloba makambo su ndenge wana ndenge nazo mona point misapi ya kolakisa makamebele raison pene ezobunga na mboka na biso na culture ya biso Congo non même pas pour na éducateur ya masse mais na mboka na biso Congo kulutu aza kulutu bino bomona faire moko eza louche pour na intérêt général ndenge bolobi bokende na parc baye o bafutaka biso na kata société wana bafuta biso te lelo na moya lelo na website ok même so tozwa nzoko te tozozwa mwa basoso bandeko mosusu bazozwa pe mwa taba bandeko mosusu bazozwa pe mwa libata ezokende déjà bokende komona président Josar na structure mobimba wana oyo ekoti mwa désordre lisusu parce que ça olobaki no ye pire président Nyoka Longo mais bobenga nga na réunion na bino na yaki na yebisa bino nga ya pire président Nyoka Longo te toza na respect ya hiérarchie ya faire ndenge ezali soki danger moko ezali bokende nango na parquet quatre affaires comme ça parquet moto kolobaki nani aza fautif mais ndenge bozopesa faute parquet nano ekati te ekozala mabe peut-être en avenir ekozala bien te lelo bon ngana na mama IGF na kati ate ouais ça souhaiter na biso d'auteur na biso moko so biso moko gérant au danger et vous avez dit IGF a hôtel biso te donc biso moko ndo zala bomoko respect zala au moins ba kulutu lokoba Maïka Munana sali musana na mboko ya osangate de A à Z ala ba mérite belé banzema ko kana mboka awa presque ba seki bidens ko lobate ba vesuzi ka sebo vesuzi ka na mona kana na opposition te bande comme ça na moi qui wana lokola lofombo na basse grand artiste mais
azaka na opposition na yebisi ngabi opposant ya pays ya monene 37e année bazui pouvoir mukoni yo kozwa pouvoir oui na yebisi po azaka mutu na linga tellement to na yebisi ngabi mais ndenge nini yo zaka côté opposition depuis makamba pepe kala kufa okomaka opposant zala pe na pouvoir parce que l'opposition na pays yo auto yebaki numéro 1 et ali IDPS et kamata sikoyo ki IDPS nango lelo na pouvoir sikoyo yo zaka na kata opposition ti mukoni yo kolonga na opposition. Donc, on a aussi beaucoup de moko, tout finga na raté na ba télévision, nani mukolo nani leki. Leki ya malamu, ya malamu. Soki komi, soki zo bananga o sam tunta la komi ya sala jiroka. Donc ya yaki musicien, ya yaki des jiroka. Merci beaucoup. Comme Manda chante avec lui, c'est toujours comme ça. Nous avons. Ba bundalate, tout bundalate. Parce que Moussa na biso tellement par terre na bilo ba polémique ezangi muto na makolo biso ela Moussa moko lelo to tala bato mona ba irresponsable ba finga ba loba makamu kili kili respect bena ya descendance na relever zo kufanyoso parce que kanda eliki kanda eliki lelo comme Manachan je viens de le dire avec lui nous avons certains éclaircissements au biso to rana besoin pas na y pas lo barabien ya on to lingela raye vérité na ye ya on biso to rana besoin comme to comme na sous émission mais to le kaboy to za lelo na musique oza papa qu'on peut dire il y a lelo to na idée mo faire go la pesa biso awa ya dynastie wa nga sanga asangisaki alinga sanga ba collègue na ye ba yimba na bango na wenge musique maison mère orchestre ya collègue na yo grand frère non tu viens de le dire son excellence ngaba makana weranson wa ambassadeur de la paix minito déjà azongi na Kinshasa auti na Libanda lelo kotala rankino ekomi kofinga na o ekomi na télévision entre Celius Ram Bill Clinton azaki na émission face à Franck ba ateni ba propos moko o c'est plus si c'est léoté et c'est plus même ba goloate ba komi ko sala ba émission pour dire que ba linga kite kombo ya were ko tengo dynastie bu melaki ba komi ko finga na yoza moko ya wenge artiste moza papa na bango makumu Manda chante. Qu'est-ce que tu peux dire? Nous avons vraiment besoin de ça, nous des fanatiques de bonne musique. Tu en as besoin d'un bino oyobo total arabino be tous arabino be exemplaire que celui comme moulai tout comme on a ingir na télévision et boya ba responsable d'ailleurs d'être ba mission au personnage ba na kombe attaque ba personne ba parent na banda kuna bino. Oui, mutuna isoni na bosani pardon. No bindenge e komi ko lelo Bill Clinton. Bon, ngai sikoyo na koloba na yo ke nazala ba preuve te ma solo legi ndengwana. Mais na yebi Bill pa azali ba bonne année na bande kona mususu wana ba bonne année problème na ngai ali lelo pa ba wuti bazaki na basi na bana te lelo ba komuna basi na bana lelo bazana na bangomba na bango bazana ba musicien oyo bazo compter na bango hier ezaki bien démarche wana lelo na yebisa bango ba obenga prophète lobe ezali wa boy ba respecter jena bino po soko jota moi pourquoi soit problème assistance moi ekozala bo respecter pays bo respecter ba famille na bino lelo makamwa faisana pesa biso savoir faire na o biso to sala lelo quoi ti lelo to sala ngo pesa biso savoir faire na baza ba talentier na webisa bango baza la prudent ngamba kama dynastie na kota mbango te parce que ngai chanteur na biso faire na lingomba na ba menacer nga ta ebele tango na zolo ba makamba fali or fali azaki frère na bango na tombola ki poka ka tomi tombwama tango to komisa ki faire go la belle voix Jésus de nuance faire ba ben on est chair de poule est-ce que ezaki mabe mais tala ndenge bango bamemelaki ngai boye non bisika tozali ndeko fali même na lingomba na bayebi ke ngai naza mutu naza pa ndeko fali te po alors balanga lo meya ngo non ngai za mutu naza ke mafumbe na banako lo bango po etala mandengo na kata Kinshasa ba papa ba lo bango mikolo na kata Kinshasa mutu wana basimbaru ba yo lo bango mbuke sala mandengo so mutu babeti bravo pour na ye c'est bon mais ko za te so babeti moninga bravo bilo bo misi maseke na bondoki non. Il ne faut pas contracter. Soit le mot il y a bien bête le bravo. Faut bête bravo. Alors tu dois encourager héritier à salle na stade. Misu na biso moni c'est peli bête bravo. Faut encourager et non qu'on décourager bato. Donc lu pembe zala batika mindondo ya ko swana nde elongola ka bolingo na kati ya faire. Parce que bino bi dynastie bo sangisi ba couleur. Bo sangisi ba couleur. Na bomo wana makambo na yo na bango. Makambo na bomo konde na bomoko nde bakoko gagner mais so bomoko ya liteza na kati ya satanisme na kati wana eza désordre total likanisi yaki bien l'idée vraiment yaki très bien mais siko comment kuma na ko swana et obebisa structure même bénédiction na kati ya plan ata bango lokwa balinga makinganga ata bake passe ni kopesa bango balinga makinganga pe mingi alors obebisa makambo susu bien même na kinganga ngo so ngepesa ngo punch il faut bazana bomoko
Parce que on a une expérience belé. Et bien, l'équipe biso. Bon, biso comme la banque. Bon, l'équipe biso. Yo zaki ta yamba Ibrahim. Yo zaki ta yamba Kala Ibwingo. Zaki wapi. Tala na jour ngwana ba Kala Ibwingo. On attend toujours nyo comme na bilonge poli. Biso na mboka o bilonge poli quoi. Yo zaki wapi. Ozo tala pas zaki te. Na nuna secteur ba bibo brevet en tout cas yembeli bravo bravo. Yo zaki wapi. Et tout d'un coup ngate. Ngate donc ça dit muku ono kutengo ozo posa na kimi swina ngo kimi swina danger quoi. Donc il y a un de donc et c'est comme ça. Bazana bomoko ndeba oza. Biso tout ça plaisir de tout ça que ça va voir. Toi mbana ba voir. Ba fitiring ya ko ça va voir. Nini biso doit bien le ba venir pour ça va voir facile. Mais ba ndeko ça problème. Or tant tout ça que ça va voir pour ba belle voix peser les tirer la moelle. Tant tout ça que ça va voir danger. Ça va bien. Lelo oyope kumu l'album ebimé belé. Nous avons Formule 7, il fallait pour patcher les temps au Kango. Non, on a juste un côté, banza omi bali misat nazo kango na bala déjà. Félicitations, courage parce que koko ta silo na ko bimisa nzembo. Ndé pendant na epsio, ils ont facilité et surtout na moya lelo. Félicitations, courage, abunda. Abunda. Abunda lo na kuta na été lo ngana kolo ban passant pa na ye. Mutu oyo nzamba memi na niveau ya commissata aigle. Donc azali pe mutato tala pe mboka na ndenge ya zembe. Biloke belé yaka la matoi na biloke belé yaka pona ko nini aza nango président parce que les gens ont géré kaka ba mission na été ils ont géré pe na kata culture ya kata mboka Congo donc le on a ko yebsa ye una bande ko mususu il faut na bomoko ndo ko beta stade de martyr babaoya na bomoko ndo ko beta stade na bomoko ndo ko sala nzembo bababetela ko pe bravo kaka pona ngo se comporter oko yemba nzembo to pesi conseil na batu bon yemo zano na makamango te ndé pas toujours mona makamna bango ya ngwana. Lelo oyo single oyetoye ya Celostram kumu otambula pe na Kishasa ozape na mutuka est-ce aujourd'hui temps oyo kapé single wana oyetoye ya Celeo en tout cas nzamba za témoin na yoki yangote mais na yeba artiste moko ya talent ya zande na kanda ya ba grand na yemingi na mboka wa amona biso pamba trop mais sinon aza na boulot na ya bien soka lobia longola ka nyonso yezo ya na ngopona bituma na yemo wana nde omona mais je suis sûr que bato basuba mais yoki lango déjà bien pour ya gozo tanta sala ka le moko foiré pour za na guerre na batebele donc je pense que ça bien abzi ba nenga ka yoyeba ke nani abota magi avant nani asala nini parce que na yoki papa wemba lobi na lo ba moku apeza kina muswina ngo moku apeza kina muswina ngo mais yo kutengo moni ngaka o moku andeni donc ba respect mikuwa ça bien parce qu'à venir les a tellement belé moni biso zona ba mbole belé boso na bango mais bango pe bazoya pe donc pour na ko yo koma il faut yeba déjà ko yeba biso to moni belé na zo psayo makambo wana makambo biso to moni na mboka oyo moni na mboka parce que tant on manquait mutu moko respect soki yazo mona 100 personnes na nyonso pe baboyo donc vous allez obligé ko za attendre assembler na mutu wana oyo moni ka salio mabe o sala ta assembler pour 100 personnes na ye wana et ba pe ko yoka pe sonayo. Voilà, donc d'abord, il faut pas à la prudence. Bomoko ne biso zole la bomoko. Bomoko ezate na dingomba na biso yango zo mabiso mabe na ba street rebelle bomoko. Lelo kumu esalama na on habite ke salamate kumu sala rango mais ne bandelane na habite surtout à 45 personnes to kuta na kumu manda chante na caméra comme na constater lo mo e pa na yo kumu akati suki pelouse. Pourquoi? Non, na kati suki police te na kata ki kovo pena. Kovo pena pourquoi kovo? C'est-à-dire na kata ki kovo wana tant na mona ki makamba PDG vers qui se salamba ki nazaki chaud pena te. Tant na moni mama tchala mona pe e ko zoye nazaki pena mais tant yo mona ba nzela ya bandeko ba lekina nzela ya cimetière ya 180 personnes au maye mais magi bango vraiment nazo compatir na ba famille na bango. Na baki mais to beta sko musique na kata mboka. Oui, est-ce ça ko nginda kuna. Mais nakata mboka sur place ba kufi illégalement comme ça pour na kozanga prudence o ngala lobaki parce que la plupart ya bandeko ba kufi na makama mai wana ya ki mingi ba meli masanga balali place ezaki mingi pe parents moko azaki prudente parce que lelo nakata mboka na biso ba te il faut te quand même yo so minda kuna yo légalement na l'état pas pesio ndako esika libulu ezali mais so mai ye okena yo esika l'état ju moi faute yango. L'État lelo il faut ayeba et sikani badako kosomba na sikani badako kosomba te atele masu lelo parce que bandeko presque na 50% ba kina biloko wana ba ekuta gipe na ndaku place batonga raté et kuitipe ezali loko kola na ngote parce que biso balobi na biso na spiritualité yo mtozo kenga la mwasi na bana yo
yo zo la ndenge ni bon lelo so papa za to be mama za te bino bana pa be olala faut bolala juste so bi ke mai tanga ko bi bo ke période ngo ya période mbula ndenge ba ka lelo et ça na mboka na biso lelo faut tout le monde congolais nyo so zo mayeli na kwanza li et lelo même nga nazo mona ba immeuble lelo na kata ki chasse belé to ngami ndenge nazo monela ba brique la biso ndenge bazo sala yango en tout cas ba immeuble belé vraiment l'état faut étaler la kamera ba immeuble l'état vraiment faut étaler la kamera immeuble l'état zali muto ba batela ka bomo ya batu l'état na biso Congo l'état na biso Congo il faut quand même battre la bomo ya batu ba lelo ba immeuble za ba problème belé ba tongelo ko mbangu mais structure pena malamu na kata ya ko lendi sama na fondation na brique ezate lelo ka mbula fait te ya congolais moko na moko oui to ko baka te makamongo sa moko na Congo ti lelo na ba États-Unis to mona ba problème makabe belé to mona makambo na mais pa ozali ne milengela pa ibiso za na Congo to milengela so mbula ye po pasiona ya mona tinaki même na longola suki tuna ba bon ensemble nalela pour biso za na kata culture na kata ba famille na biso que so matanga yali ou kufa tant maman na kufaki et tant que kumu ya mboka na longola ki pesuki na ipso ko sala ki période na longola ki pesuki donc suki na ngeza pour na raison ya on a ke moi ko côté ya parce que le monde mbule bandi ba bazo seka na ngo bazo baté mais bazo seka vous déjà prudent nous sommes arrivés à la fin lelo 2023 au côté comme avant que batu belé to baté badinga abetima album matanya ngote nous avons les Jeanne au Ebimi il y a Kofi Olomide et nous avons Balle des matchs il y a JB Piana au Bison sto ba album boy mais enfin Balle des matchs Ebimi lelo Dieu merci comme ka so kumisi makama wenge o bosi bozongani bon donc no pays moko nazo so na ndiko mo wana kata ya restaurant muka avant-hier oh non abatuni comme ngabité tete bosi bozonga ngabi oh qu'est-ce qui se passe Balle les matchs oui azo gitan ba mélodie ça très bien vraiment travailler na batmo très bien lelo faut ba kitozo kola ba voix peso kola mais ko yoga ba voix bien ninga na président JB Piana sali que je salue en passant disque ça très bien ba memango kana promotion hier aza déjà na falanga ba memango na promotion bien et puis voilà bon nini les Jeanne nana yogité ya kulutu na ngala ninga ba musique ne mingi mais nana yogité. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin 2023 kumumba to retenir nini slogan nino yeli biso ya sika kumumanda chapeau ya gala ba vérité belé ya gala ma o pesa biso to bandana non cette fois-ci na 100% star partout au monde ba otala yo to retenir slogan ni na 2023 et ba projet d'avenir artistiquement ya kumumanda chante. Je pense que lilo balanga ya roloba ya sika ya lelo eza sika te mais na commission sika congolais bomoko mutatika na mokilate mokile oleka ndenge ba bazo leka ndenge ipo oleka mais so otika mo malamu eko ko pe na descendance na yo ya nazana banzembo kuna na sali na zwi pa bande comme so musupe to sali nzembo moko na yembi wana moto ya falanga ke olanda mwasi ya moninga poza na falanga voilà et falanga nzamba pesi yango pona konyokola milimo batu te falanga nzamba pesi yango pona ko sepelisa milimo ya batu. Et je pense que liwa et ali ndenge na ndenge yaka mais liwa je pense que ya malamu yali olali penza bazuyo so comme que liwa comme beli makasi belé et comme rappel liwa mo ndire o souffrir pour na bolamu be mabe o salimi na mokili. Donc pour moi bon moko na kata Congo pour na ngamu na so ya musique et kitima kasi pour tozana bon moko te surtout biso ba musicien ba droit na biso zo beba pour na bon moko tozanga ngo Sokoda ou Soneka ou direction assemblée générale de l'opposition à pouvoir pas bazali et le réseau comme ça le président José Razo Lobaté n'est pas un danger parce que au moins côté mon bazo loba azo lobaté donc ils ont bangé ça na lingi tous en abomoko respect ça là ngape na sala émission te pour na koya ko sala ko régler mais na répondre les journalistes na mituna tunanga problème nga ali soki on a sala mabe na komo bena yezu masia na 5 bolimbisi mais on nous na lobi bien mudamuta tirer moi leçon nae. Et la Bruxelles, on a résultat de Tabou Fatou, en tout cas, Mbote Belé, bonne année, ensemble, on a Djibril, na Pessi, Bandegona, France, on a bonne année, na Pessi, bonne année, V, Brice Mpangi, Peter Bengongo, Didier Leka, Zé Belé, Ale Mazatomo, tout ça, Ige Mukeza, tout ça, Pichou Kalouji, tout ça, Belé, en Angleterre, donc on a eu moins de temps à quitter. Vraiment, on a eu la mort, Congolais Bomoko. Congolais Bomoko. Ce qui peut être combat aller à solo, il y a un bundela ngo awa. Mais ce combat il y a libanda pour peksa muninga na démarche na bag na bino un jour
Solego Bima. Et au que sur le Bimi, Borozang a raison. Il faut vraiment pardon Zala, bon mogo Zala, l'activité zonga. Communauté qui t'y ma casse. Communauté qui t'y ma casse, dans le niveau Europe, pour un nini, pas tout ça la communauté, bobo yukotagi bango, bolobio. Non. Musicien, azana mandaté. Ba konzamboka bazana ba mandat na bango. So mo konzamboka ina mboka, boyi banzembo to sara musu pe to lo bakaka nyoso te poto comme ça ka jalo la mokonzi. To lo bakbe musu pona ko lo bakbe na mokonzi ndenge ni mboka ko tambola. Donc botika la biso musana na biso na kombo pena Yesu Masia. Musana na biso zana ba talent. Ba ya na biso na bino be ba camarade na biso na bino musu nzamba zui. Siko biso monda wa musa to zana ngo totombola mboka. Ensemble na o to zana na bomoye. Soki lelo bokom kaka na bakanda ona ya sans pardon. Et puis bino na ba démarche na bino bozolo ba kombo ya nzambe. Ça qui vous cause pour nzambe alobi soza na ye faut yeba ko limbisa nzambe alobi soza na ye faut yeba ko fanda bandeko donc lelo tozana bandeko belé a na diaspora o ba menasaki biso na poto betarate o bazaki ba commanditaire de makambo wana mais lelo baza bien assis ba kuti biso na mboka o kaka boye ba kuti biso bango baza bien assis tala ndenge bakomi siko est-ce que beaucoup de démarches avec les musiciens c'est inutile ou bien na moni pasteur auto que na poto ba menacer pasteur alors moni mettre moko tula mbombo mawana en tout cas ça une intervention aso na bandeko to na taso ba biloko wana te aso na bandeko pose la bien merci na cameraman Nojino merci Dieu merci au plus ça va Frank système ba mbote belé ezaki début à l'année fallait quand même to na s'exprimer pour na lo bala bandeko nyoso ke nyoso mabe en tout cas netinga manda boye na sina tseki bino nyoso mabe na lingi problème na mutute na linga dans kinta atana kata libota na ngata kata famille na ngata na kata ba orchestre atana kata baninga nanga nda linga nga problème parce que mukolo yezo akozwanga lobi bino tubo za la pe bo monake na zagi na bino président batebele ba otala yo ba sepela na voix na yo ndo to ba chaque vendredi a obetaka ba o ba yite bana potebele bazawa batokola ba Solange Mukiadi bazawa Mirai Masaka Armelo en tout cas baza na kata kin ba otala biso mon ami Chada Polesha Deko Ibanda depuis Paris et bango bazawa ne belé maman Patricia Louvik na Paris wana zotala biso papa Guy Janon je vous salue d'être avec nous pourquoi pas à 2 janvier Val MG na kata Paris Brazzaville ça fait ta Brazzaville et mon ami Shadrack Bazedi depuis Chypre en tout cas merci d'être avec nous. Et au Betawapi président, chaque vendredi nous sommes. Chaque vendredi, bisous chez Papi Tolas, Namboka Sika, croisement Gambela Kassavubu. Donc, chaque vendredi à partir de 17h, 23h30. Et la répétition de comment Awa, na institut Otobenga IPG, pas tous allés. Alors, tout ça, pas de Gomogo, à pas en il y a Kata IPG, pas de Gomogo Georges Batwangamo, que je salue en passant. Il y a Saraba Panonae avec na groupe Gebel Service. Chaque mardi, nous allons à répétition Lelo, na lobby mercredi à Wana IPG, c'est Vanessa. Vanessa, elle dit ça, il y a la piscine. Juste une entrée à l'Institut IPG, au Koutabiso, na Katiwana. Donc, quand on a au tunnel, le programme de mais dans le studio, tout aussi déjà générique, qui connaît les panneaux. Et puis, Rumba, on a fait Congo. Et puis, 10 chansons qui ont été en Kouma. Merci à Isaac Maï depuis Angola, Zotalabiso. Merci à Madame Gisèle Fouy. Et pourquoi pas Odile Manzaka, moi, Sinzambe d'ICPI. Merci d'être avec nous. Et c'est votre frère Dieu, merci Mbadinga. Actualité nous oblige d'être avec lui. On est avec lui. Nous resterons toujours avec Koumou Manda Chante. En tout cas, merci si vous avez aimé. Merci à réalisateur Gino Massampu. Grâce à lui que vous avez vu Dieu, merci Mbadinga toujours à Zala Kiwana. Merci à notre cordeau Chaton Kolo, à merveille Mampouya les soldats. Si nous parlons de l'Afrique Info Télévision, on voit notre visionnaire, lui c'est Frank Stemai. Merci avec nous. Merci à Patrick Ngambe. S'il y a quelque chose à dire, nous serons là pour vous dire. On se retrouve au prochain numéro, comme je l'ai dit toujours, together. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles.
dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Manga, porte de la chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,